Très bien. Mbote Nabino Balandinho ya bosolo na politique officielle Misa Lingala ya pokwa ebandi Misa ya tongo ezalaki culture matinale oyo Trésor Kalafai a célébré kango na tongo avec beaucoup de succès. Topesi epé merci pour la fidélité na soutien na mosalo toza kosala. C'est un homme de confiance, Trésor Kalafai. Merci Nabino pour Boche TV moko boza batwe belé boza kozela Misa ko banangonga nini ya pokwa. Effectivement Misa ya lelo ebandi. Bozola na biso na Mbandaka, bozali na Kanyabayonga, bozola na biso na Chibombo. Na teke funguru mesiko à travers la télévision Amani topesi bino mbote na Kasumbale Sambote na Beni na Butembo na Uju. Bozola na biso pe na Djougou pardon, bozola na biso pe na Ituri, to bosanité bato baza na Londres, na Allemagne, na Toronto, na Montréal, na Dublin. Bozola na TV moko na Ukraine, bozola na pe biso même na Dubaï na Chine, bande ko belé ba congolais ba kangami na Chine ti le lona bazongi te na laksaki vidéo na bango. Nazo senga mama oyo Ntumba, ministre affaires étrangères. Olali na onde ya kolala. Ti siko bato bazongi na noté, tout ça ça dérange. Bato muso bakangami na Angola. Oyo bosala ki déjà ils bon. Mais mosala bo bandaki bo komisa ngo pe pona suka eko sala biso malamu. La première information, Nazali ko confirmer cette information et dit qu'à peine abimité. Eza lokuta. Bato ba lobia wana moni na ba réseaux sociaux bato batamboli et dit qu'à peine non sango alobaki na noté. C'est vrai que vous avez entendu, vous avez lu bato ba lobi, mais laisse-moi vous confirmer. Le coup la moto à Kotaranase à Mayazobi mis information avec l'investigation. Naza ko confirmer que monsieur Edi Kapen a bel et bien na prison centrale Yamaka la bimité. Mais 9 personnes babimi lelo. Oyo bazui quand même ordonnance wana ya grâce présidentielle babimi 9 au total, mais la plupart baza bato bazaki impliqué na dossier Edi Kapen. On mona bato lokola ba Neema ba Nekomso Bambala ba Nekomso na mona ka soki ba Djouf bazali bateau yo plus bazalaki na ceinture ba cuisinier bazana na kati ba nettoyeur. Au total 9 personnes, mais Edi Kapen na kati abimité yebisa ndeko aza pembeni loba na esango auti ko loba Edi Kapen azaka na kasho azalaka condamné à mort. Tokotala soki bato mususu ba condamné bango à perpétuité ba kosi 20 ans année prochaine ba robima. Mais Edi Kapen sisikoyo abimina noté fausse information na réseaux sociaux yo moko détruit yango pona landi sango siko alobi Edi Kapen abimité. Alors on va parler un peu de beaucoup de choses, un peu bric-broc hein, to solo la moi kala na kulutu. Léon Nembalemba dit papa Molière ba uti ko wolola en assemblée nationale mikolo yo. Mikolo zala libabe zala yombo bazo wolola yo trop mbote na yo. Mbote sango. Et comme je dis toujours ba biso na biso. Ezaka moto. Ezaka moto sanga. Ouais. Na l'air ka milling. Donc ba pesibilo na la bobeta la mais ko barré et confité. Ouais. Sans effet, aux hommes de rendre encore plus populaire. Ouais. La qui se fait que assemblée Mobiba. Ouais. Hein, les députés les plus élus. Aza Makasi. Ezalaki nini? Yebetelanga non lisolo ezalaki nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que na monikaka na ba réseaux sociaux tamboli papa Léon ba wololié. Bon, bato bazo comprendre pe contexte angote. Yo muto zalaki na kati. Yebisa biso ezalaki nini? Ba wololaki yo pona nini? Osalaki ni po ba wolola yo. Ya liboso oyebi ke ngai na lobaka toujours que ndenga assemblée baza ko gérer assemblée et ça m'a bé. Et nous voyons maintenant et ça ma désignation il y a mon ami comment il s'appelle il y a IDP sur Balongo là qui ba Kabund ezala ba Ronsa ezala ba Minako ouais. Nous sommes en conflit de plus en plus ouvert. Et quand vous regardez très bien, il y a toujours Batouya fait cesser. On a même dans les Rwanda, Bounobo Pekisangai, Nalo Bakenaza contre prolongation et état d'urgence. Allo Baté. Et je tiens ici à remercier pour une fois, puisque Nataka Kaimingi, Janine Mabunda, ma présidente, puisque de main de maître à Kalma qui. Au moins, un certain nombre c'est un collègue. Bon, ma collègue c'est ça la démocratie, ça. Donc, le besoin de la majorité, qui est pour, qui est contre. Oh, Kanda Wananzoka.
oyebi 5-1 oyo tobetaka bato ya Brazzaville. oyo tobetaka bango léopard badiable heureux. Oyeke pota wana tisa sikoyo. eza na mobeso. Donc ça veut cicatrice etikalaka. Nde omoni bakolege mingi baza wana. Ekotila te. Eza bakolege oganya bango na élection. Oyo banoma bazobanga Fachi ya Kamata à dissoudre pour la ligne. Puisque 50% ya bato wana oyo banoma bakozonga. Le gagnant, hein? Le candidat au monde le plus élu, hein? Pas le mieux, le plus élu. Le plus élu appartient à et Oya Bango qui est bossala rapé loko moko. Le plus élu à Kala. Wana zobeta li solo ya Kala. Basile Pete Zara ya Kala. Voilà ma solo à Kala. Est-ce que il y a Basile, il y a Batango, Bato, Bazako Tanga, il y a Bango. Mingi so bakende kuna pana kuluka mbongo ya ko se vanter te nakende kuluka mbongo na Assemblée nationale te et pendant ngai lelo bakio kamata le bien 1 mois 2 mois bakamata ba suspendre et puis ça finga ki biso na finga ki mutute na revendiquer. Madame Mabunda, encore une fois, merci de m'avoir laissé parler. Elle pouvait laisser dégénérer la situation. Toujours les fait cesser. Au Monibolo, fait cesser. Le gars a la majorité. Et vous voulez que Mboka et Bonga, grâce à voter au Biman Assemblée, ça ne marchera jamais. Mais ce Tshisekedi est mal barré. Ça dit le président, il faut dissoudre le Parlement. Vous voyez, ça dépend d'un chacun. Pour Nangaï, d'autres, est-ce que y a bambon au bois qui est ce Rokalisous? Donc, bien, on a voté, bien, pas un problème. Il y a Dikonda. Bakeni de Koluka. On aime ça, Madame Janine Mabunda, ma présidente, Nandimi Angolelo. Puisque Panakananga a quand même impartial. Je crois qu'on va en parler. Impartialité, est-ce que la Constitution est allée suivie et appliquée? Ça, c'est un autre problème. Mais je suis un député national. C'est comme si à chaque fois, on va dire moi, je n'y crois pas. À chaque fois, tout le monde a dit c'est un modèle à suivre. Qui délice c'est ça kamati bambongo na inyo soit 7 mois à renoncer aussi mangote pour na makamba COVID-19. Wanande ba mona ka député aussi sacrifié pour na bato. Yombo ngo zo négliger mozo simbango ka teza ya mukie okendaka ko cha mulongo zo zwango. C'est que mbongo wana peso représenter quelque chose pour na yo. Na que le baté que zo représenter quelque chose pour na. Mon cher, 4 000 $. Quand on donne à un Congolais un SMIC de 3 $. C'est ça, il y a 7 mois, il y a salaire à Ramata au Pesa. Non, d'abord il a un rôle nabisoté, mais ce qu'il a fait c'est formidable. Mais pour qu'il y ait une comparaison, il y a un bimisi 58 mamans na bana ba na bimisi bango parce que bazaki bloqué, bazaki na moyen té. Pas qu'ils étaient malades. Bazaki n'est pas bon côté. N'a pas chanté à tout moment sur la télévision. Nakamati et l'Ola Institut Kilimani. N'a réflexionné en gros, donc ils ont totalement abandonné. Bana Likolo Yaba brique dans le 21e siècle. Na gouvernement ya Kabila, na gouvernement ya Tshisekedi. Mais il y a des endroits encore où Bana Bazaro Vanda, Likolo Yababa. N'a réflexionné école wana Mobimba, na ba moyen nangai. N'a chanté en gros. Pourquoi je suis populaire Israël Moutom? Et ça pour bien papa Ezali puisque il y a longtemps nazaka na katia social. Pe au monaka mutu a Bosani général Kasongo. Même na lera Kanyama. Même na lera procureur Flori Kabangi Numbi. Bazar kima bureau na bango mais baiko funda et pas ya papa Molière. C'est naza papa social. Vous avez pas problème ba série moko ba kangi ngai combien de fois ba kangi chaîne ngai pendant 2 ans motoye ko fongolango nani le président sortant Joseph Kabila Kabange donc ba kanga combien de fois na kati ya Facebook non seulement nazali le candidat le plus élu mais aussi la chaîne la plus fermée. Puisque nga koya nazaka un peu si là au lengankoi
nakofinga wana obandi obeta ngai na bondeli na beti mabolongo soki kaka na bimi boye oyo eza na motema na nga olenga kobeta makambo na ye te mpo olenga koyazana na poma ba 3 millions oyoki makambo odepa wande bauti kobeta yawa sensa propre esili eza déjà hors mandat tina na eza esu te akomi korésoudre na baproblème mabala tout ça donc ye namoni peut-être lokola Samson une Samson wana akomaki na suki ebele bon wana bakataki yango ndeka mwa mais c'était un révolutionnaire mwana motetela wana mais ça sikoyo mopatas bacorruption nalobi ye te mais bacorruption tour ya ye ça ne sent pas bon mandat na yo esi esili oza wana lisusu mpa na kosala nini bon papa boni akota chômage azape muta otinga makaka ipatinga makaka nde mabe ke bafumbe très bien très bien bosolo la politique état d'urgence zana nous alors problème ya leki nanga Denis Sassanga ouais Denis Sassanga formidable Denis leki nanga peto kana kana mala bolanda te omoni ba avocat liboso ya prétoire bako kamata na bako na mwana bimi libanda mi sapé yo po le kisa ya Israël doza ka pe ba question na yo donc ils ont raté mais sur le terrain quand on fait notre travail il a donné un véhicule formidable tozo bosana un jeune garçon azapé formidable yambaki awa beaucoup monde baction mana mobali aza kosala kuna na Kingabwa eza ya ba million te yake no dokotaka bimba mbala ya ba châssis akoya batika moi ciment atiango likolo ka moi ya pont batu baleki et pourtant ce n'est pas ça notre travail en assemblée mais quelque cas il y a batu bazo sala na moni dernièrement on n'a pas les mêmes moyens mais Ndeko Eliezer par exemple n'a pas peu de moyens na yazala na monaki na couvra qui peut événement yango akiko pesa na sepeli Christelle Wanga Wanga namoni bon voilà akene ko poser kama ote na selemba o yende akotela ki makambo ya babanda misala mais elle fait beaucoup de dons elle est sur le terrain et notre travail c'est d'être aussi sur le terrain kama soko mikumisité na mikumisité mais il y a des avocats des avocats il y a des députés oyo bayena eloko moko ya sika un sang nouveau et malheureusement batouana bazali minoritaire ba gila o bazara na côté wana o bazo la ki papa Molera za le député le plus élu bilo bo pekisanga na kamata répondre à la question ko kabana bino o ba député belé bozo kaba na population na retour bozela ranine bozela ra bénédiction nzambe to bozela na ba élection ba futa bino nyonga ba voix ne bokabela bango avant kitoko question na yo puisque yo comme député no bando kaba ngana bando kaba nazaki député nazaki kaka et je voudrais bien si je dois choisir yango no mona ka liberté na ngai ya koloba d'abord puisque salaire ya député oui c'est belé et celle ça na ko bimsa avec 4000 na ko bimsa peut-être 10 15 mamans awa nazolo banayo ba abandonner moi na mobali aki osimba moi na 10 ans aki osimba antivol en fer batiaka pa na ba miki va kotate akufi wana akufi bakamati ebembe baki obaka ngo na tobenga kango nini na batiaka batu bakufa la mort mwana wana abandonné mobola mwana mobola abandonné Ndeko Israël au moment où je te parle mwana auto sala 6 mois na morgue papa aza na mbongo te na bengi bourgmestre ya commune nani oyo Maluku puis j'ai entré Maluku a selene makamwana eleki na ebisi bango na olekisa bino na otika bino te bozo za ba man transactionnel etc bozo kamata botiki mwana wana nazoloba awa nazoloba asali 6 mois monsieur le bourgmestre na tio Musapi ya Maluku na yo yansele je descends là samedi mwana wana so akundamite donc si tu crois à la mort non mais ça c'est trop tindi ke bakamata ba pesangai autorisation nakamata nakendo kunda mwana wana
natindi papa wana basengi $52 na tribunal ya paix ya mukolo mwana un type déjà 52 bomeli mwana aza na 6 mois na kati ya morgue bosengi $52 bobomi sur deuxième fois et silité troisième fois ezali na remercier procureur ya côté kuna kombo ikozongelanga ilongo monsieur le procureur wana kamati pe na bendi matoi aibe papa onia na yeba kite ayi koselanga mukanda wana juste est-ce que mukanda pona kenaka no bimisa ko puisque de temps en temps de Israël il faut tout le baraka il n'y a pas que la politique il y a aussi le social na kei kuna na tindi mukanda wana David singa ke mwana wana vamba bimisa ye il faut pas foutre qui a dit il faut pas foutre $670 lokola sali 6 mois nazo seka de rage le sona zaka devant mutwana na ki oswa emino balongolinga immunité na ngai na ajo yo soit lisusu na ajo wana tanso da oteka muno na swa ba betinga likofi ben posa na le bibe posa l'envie de mordre. Oui, et tu vois, j'ai l'alarme facile, facilement. Et voilà notre pays, et c'est que c'est ça qu'on a fait. Ça dérange. Félicitations, Déli. C'est bien, on doit continuer. Mais de temps en temps, ils ont raté ton bois cané, on a trop d'argent, il faut diminuer. Mais bon, on va ça là, œuvre, on a tangué entre autres. Même quand même œuvre. Ça c'est bien. Il faut vivre pour les autres. Payer peu que rien. Très bien. Alors il faut vivre pour les autres. Nzambiwani, tatouani, mamouani, il faut vivre. Wana obandio lobane nini mama Chibola za ekoloba. Tenga la lobika mamouani nzambiwani. Puisque oyo zo na ibteso ozongelango mutu baza ko violer kaka mamouani lekela to ijibi mpa consort. Non, pas les ça. Et vous allez na audience, deuxième audience ezali. Et vous allez mardi prochain. Audience ya munene ezali Chibola silisaki lisolote na landio na sepeli na yeko inayo na okati pona nini kasi film ba mais ozomona tana ngolo ba nous sommes au moins nous na mitiara na yo nous sommes à plus de 135 000 déjà personnes qui sont en train de suivre na yebi ko sali yango nako puisque batubati kala na posa batika na posa mais yo mama Chibola penza bakamati balakisi yo revolver oyebi revolver na chiluba baba yango nini mastor omali bunduki yo mama penza pasteur azali na besoin ke abibisa yo mastor ndi nzoto lengi o nasubi ijibi mpato mastor wana tolongola mastor oyebi komo nango mosusu nini chingoma. Donc, Likamwana, ce n'est pas convaincant. Ce n'est pas du tout convaincant. Mais non, parce que vous avez Chibola, bon, peut-être ça fait rire. Hein. Namoni bato ebele ba komi na ba réseaux sociaux. Côté muso Chibola, ayebi lingala mingité. Ça il faut to lo bango koyoka tonalité de mingeza. Même comme moi, o batete la to bien ka moi to. Moi diminutif et ali. To, il y a ton, to. Baluba bana ndenge balobelaka. Baluba baza moni nzamba kaboli bikolo. Muluba koto akoloba komona na kendaki na Kambela eza Kambela wabi Kambela akendaki na Kasabuvu l'église à Sony normalement baza na moi ndenge na garçon une bière bien carsée na liaki le kim vert mais na zuye le mamoro na pas Chibola na lingi peut-être omeka opé sa conseil bino boza quand même ba élu à peuple les lo ba jeune garçon ebelé ça en passant na fongolika moi brèche to kanga ngombango ba jeune ebelé ba souffrir lelo likamwa libala ezala ba fiançailles esali ba 10 ans ba 15 ans bolingo ya mwasi ezali me mbongo mutaza na facture akomi kotambola nango loko la facture à régie des autos ya SNEL oko sentir mbongo $3,000 $5,000 ezo leka mwa passe bazo teka mutu to bazo balisa mutu tala Chibola yemo onda zo pesa guna mboka bazo bala bango na 200 tshela ngana no extrait wana lukela ngana no extrait mona Chibola zo lo ba 200 donc yo moko tala na TV za radio te ngana ochaka commentaire na suka me yo moko tala en image botala na no Chibola moi mémoire yo mtozo cha shera wa $1,000 bongo batindeli mama biso $1,000 ya dot wana na mboka siko batanga bien fait siko kuna babala ka biso na ba $200
$300. Ah, na mboka moi ça na moi c'est hein. $300, $200. Bazui. Oui. Si vous avez papa, vous avez $2,000 bongo. Ah? Mama yo mutoza ko cha facture ya mwana na ba $2,000. Ba kala fai ba bali na ba 1600 tout ça ba mbongo za ya komata. Kende na mboka ba che 200 300. Ozui eloko na ye oye na ya. Ozui mwa mutu no boyoka ni kuna boye awa. Kuluka mwa mafuta nyuma, kuluka mwa climatiser koyeba oko kusunga ndeko ko malamu. Yo moko zala na investissement na yo ozui na 200 mosukoli. Oya 3000 ozokuta na ye na balabala. Eza piscine oyebi mutu asukola ki avant te. Ozolula kaka mutu na na 3000. Ah. Nazozwa ba leçon ebelao. Batata ya baluba. Olandi yo moko quand même aho. Likambo ya dot na Kinshasa eleki ndelo ezosala pasi oyo kindenge eza mwa koseka mais nalingai quand même topesa quand même na ba parents moi leçon ba comprendre que moi si batekaka yete mbongo libala esila kate te ça na mboka ça va. Ça ne va pas eza eloko moko ekosimba te ndeko Israël puisque ça na kati ya ba UC coutume. Ça c'est un. Oyebi kuna na ba chikapa ba mbujima enfin chez mes frères les Toussaïens. Hein? Mais kuna ezaki problème ya soringi bandima yo il faut un bon il faut un diamantaire hein ozona la plupart même ba ibo komate na ko tanga même ba homme d'état comme homme d'état ni ma ibo komate il est diamantaire au plus obimisi mbongo au plus ozana valeur Quand tu bien ça. oui donc kolobake à un certain moment on a voulu bakamata Bakatela, Batou, d'autres. Puisqu'effectivement, c'est exagéré. Le jeune pauvre ne se marie pas. Oyo, baza na mbongo, famille en bon de baza kobalana. Mais c'est un problème de mentalité. La mentalité est tellement mauvaise, la mentalité est tellement pourrie. Quand vous voyez une jeune dame, na découvrir si vous l'allez là, une jeune dame très jolie, style Eliane, voilà. Eliane, Batoyo, papa. Tango papa logo la biso te so za mo pata so soir et l'occasion ningo na te. Mais on peut ça $5,000. Okopesa. Okopesa, Voilà. il faut. Bachi bola boza pour l'Égypte, pays organisateur okopesa. Et je m'en vois à Jimbimpa. À Jimbimpa, na côté Rwanda, il faut comprendre l'émotion de ses papas. Très bien. Hein? Donc, Kolobake, Bako diminuer, qu'on a pris ses bateaux baloubi. C'est complètement faux. Très bien. Hein, Mouloubaka, il a l'argent, il dépense. Hein? Mbongo Mais mbongo. Alinga Yeba, français, Jim Frank. Français, Jim Frank. Hein? Donc, il y a un président qui va monter, un pigeon. Oui, pigeon. Pigeon. Donc, ça ne marchera pas, Israël. L'idée est bonne, Ouais. mais ça ne marchera pas. Un noir, je ne vais pas dire un bougnoul, mais un noir, quand il a l'argent, il veut montrer qu'il a l'argent et il casque. Très bien. Et là, on a mon ami Mingi, mongo. Mais ma belle, toi, assassins. Ce sont les assassins, des marques du trou. Yo qui ne consentait, moi, si à 13 ans et demi, 14 ans. Cette fille, quand elle m'a dit que moi, né à Liboso, il a 13 ans et demi. Papa, okobandela wapi ndoki. Moi ça zana nous zei na ngonga wana. Mobesu. Mais comment est-ce que tu peux même et comment ça s'appelle Mama Chibola? Wa na moni papa, na moni mobimba naye nyonso était les nuit. Papa, ekobanda ndenge ni mwana à 13 ans, c'est un enfant. Voilà des marques du trou makabezo leka na Kasai. Na Maniema. Babisika mingo baza ko balisa bana sud Kivu 12 ans 13 ans par des marques du trou peo mona pesa mwana masa habité nazaki mona kuta saki munene mais yo na munene na wana okende et pas ya mwana ya 13 ans et demi 14 minene wana ba collègue na okaka mais ya ndenge wana te papa ba modèle nyonso ezali na ya minene na ya muke na même ba bossu même handicapé, mais bon, ça c'est encore un autre problème.
On va prendre l'état d'urgence. Mais on a aussi sa dossier au Nenge Kouloutou à lobby. Bon, ça n'engage que lui. Au moment où il y a lobby qui passe, l'idée elle est bonne. Effectivement, l'idée elle est bonne, mais les lois il y a d'autres pour voter comme la loi, ils ont posé un sérieux problème. Mais on est d'accord parce que exagération, comme au Tchad, d'autres, vaut mieux que nous avons moi sinon on a mboka. Yo moko zui kolino a partir à kuna oye ndenge nini okotala balak mwero baluvwa akobima na ye kaka soko zui ta ou investir akobima na parce que bana basi ebele na Kinshasa d'autres ezokoma na ba $3000 ngana lobaki na bana basi ebele lelo soki moboti bana basi fu bozala pe ouverte soki papa na mama balingi ba fixer d'autres yo moko zala place wana yebisa te ayebisa papa na mama ke nini oyo papa chibola tel na kolongolo bilamba. Je vais te montrer ma nudité. Allez, signez. Si devant papa, papa Zambé, Nasser Mabele. Yo mwana. Mais si quoi, oui, bana basi mususu. Omoni moboti mususu azotia $2000 na dot. Azokansa mwana na ya azaka ndenga azalaka kala. Siko yo mo faut bisa maman que ndenge bozotia 2000 na évolué déjà. C'est-à-dire atta 400 bozo. Bale mozildo. Normalement na muto fele, mais 400 bobo ya mbongo te. Oyo zotia ndenge na zalaka mais na za su bongo te. Petit mowa ya ki wana peut-être 1000 francs ya secret. Yo o pesa boko bundana $2000. Mais bon, mais azanango. Il y a azana besoin de très bien. Et voilà des gens qu'on devrait arrêter. Et il y a des lois là-dessus, mais on n'applique pas. On est en train d'embêter les gens, c'est ici à Kinshasa. Si on devait aller, quand tu n'as pas commission à Solo Solo, qui est pas Kangabato, 50% il y a Balouba, il faut pas Kangabango. En termes, il y a matière à l'ibal. Non, même on est à viol, il y a 12 ans, 13 ans. Très bien. Batu ya Maniema. Hein? Sud qui vous si on doit, oui, où on vend déjà un enfant à 12 ans parce qu'il va vendre, mais on fait semblant qu'il y a une justice. Il n'y a pas de justice. Très bien. Alors, état d'urgence. Enfin, finalement, 6e état d'urgence est commis à Souka. Depuis le mois de mars, tous allons confinés, Gombe, Longwe, Tozongi, mais Gombe yango ezongi sur épicentre ya maladie Covid-19 yango. Baminganga o basalaki na makamba Covid-19 azozela mbongo bafuti bango te bazolela. Ba o bazalaki lelo na lemba. Bazozela $150 bapesi bango $55. Mobulu ebimi na zone de santé ya matete na lemba kuna batona babenga na téléphone. Lobi bakoleka pe na boson na politique atokomeka ko filmer bango mwamuke. Mais bolanda porte-parole ya gouvernement Jolino Makelele. Alobi le 21 état d'urgence et l'ongwe. Mais boye ba état d'urgence bazo longole lingi ko lobate ke église efungwami. Elingi ko lobate ke boîte zongi. Elingi ko lobate ke bazongi si makamunyo se fungwa bien que la clandestinité zo salama. Le quoi na boulevard wa café Mozart so café musique ezaliao. So koti na café musique wana kuti batu baza kuna na kati libanais wana za roi yanke. Heureusement ba uti ko frapper bango bakangi. Et tigali restaurant. Mais il faut bloquer ce genre de choses. Et ça la passe. Bon là on porte-parole du gouvernement. Pour que yo zo malobato et bisa biso na état d'urgence apport nango et apporter nini to moni nini na makambo yango zéro c'est là yango no zola na porte-parole à lobana et puis tozo. Comme vous le savez, l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État le 24 mars 2020 est prorogé successivement jusqu'à son échéance prochaine le 21. Cet état d'urgence donc prendra fin et il fallait anticiper les mesures qui devront être prises à l'occasion de cette levée de l'état d'urgence. C'était ça la raison principale de cette réunion de ministres et d'autres invités autour du Premier ministre. À ce sujet, nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir. Et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront respectées. Comme vous le savez, l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État le 24 mars 2020 est prorogé successivement jusqu'à son échéance prochaine le 21. Cet état d'urgence donc prendra fin et il fallait anticiper les... Très bien, merci beaucoup. État d'urgence, le Covid-19 est à Koba.
et sengeli va pas continuer à vivre. Covid-19 faisait le rôle à sida, mais tous ceux là qui sont préservatifs. Donc de la même manière, les gens doivent continuer à vivre, mais peut-être et se faire avec. Si, il faut vivre avec. Il faut vivre. Bon, il y a un lobby, on a complété yo. Ouais. Au cause à la lelo, tozo bangande sida, mais batala que toi sida, babimisi biso doit, préservatif il faut faire avec, sinon bon rappeler et koufi, état d'urgence. Il faut continuer à vivre. Nous allons continuer à vivre. On va mettre des masques. On mettait des préservatifs. On peut mettre maintenant des masques pour continuer, mais on ne peut pas au Qatar. Ma camarade Néwana, mais Israël Mutombo, Sango. Mais na Sango, on a un titre. Monsieur l'abbé, dans mon cas, na succès aux années, il faut pas bien peut-être éviter. Ou bien monseigneur. Bon, comment parenthèse, moi, on va pas à l'aise. Ouais. Pendant qu'on a risqué, na tiango entre parenthèses. Bah y'a Roland de l'angai, bah ming bazo rêver que bah l'ongolanga immunité ou bien nini. Pendant qu'on a des escroqueries. État d'urgence. État d'urgence, c'est escroqueries. Et c'est escroqueries puisque n'a pas beaucoup à Moussous. Quand on décrète l'état d'urgence, comme on a en dehors de la police, l'armée descend. Donc quand ça va tu n'as qu'à bandako. Moutoua bimate. État d'urgence, donc on sent que Bazar battre la bino. Alors Bazar battre la bino et bino Bazar libanda. Il y a une situation délicate. Délicate où le président n'a qu'à dire mi beko. Oyo to pesier la constitution. Et ça entre autres déclarer la guerre et l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est quelque chose qui ne va pas dans le pays. Est-ce que ici au Congo il y a quelque chose qui ne va pas? Tous en a sud qui vous continuer au Boma. Tout ça dans le pays, Ituri, Kasai, Kamuna, Bando, la Mukali, Soussou, Congo, tout le monde a yewana, naibité, oyo, papa nabiso, barabaki, payazari na coronavirus, qui a biki, semi. On ne sent rien. Tout ça du matin au soir, tout le monde est ça. Yo, on dit que Moutoumoko a senti que awa na Congo, RDC, il y a eu l'état d'urgence. État d'urgence au monde que brasserie bazar au salatin. Ah en état d'urgence brasserie bazar au livrer micro-oignons même jusqu'à 3h du matin. Babare bazo kangate bazar au seka. Moi j'ai accompagné le commandant de la ville général Kassongo Silvano Kassongo. Mais tout ce qui toujours coûte na simanding batoazo mais la masanga. État d'urgence et l'ingolo bani. Bakamata ba expliquer bisona nous parce que ba même te ba lobi état d'urgence. État d'urgence ça veut dire quoi? Ah ba Rwandais ba comme la frontière na biso. Na Zambie ba comme on crée. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Normale donc attention, on se mobilise bon ça là-bas. Faut aller aux aguets. OK, ouais, état d'urgence na biso ils ont problème à COP. Vous savez que ba Fonds monétaire international na ibité ba organisme sous babimisi bambongo ebele bozo mona ndenge nini bazo kamata baza ko détourner mbongo wana et ça komona na te et ça okoma à destination te motusu na oti olanda sasiko on accuse encore le ministre de la santé na telle région il fallait appeler ça 200 $200,000 il a tindi 20 000 $. Donc état d'urgence c'est ça cop moko oyo bakonzi basali pana ke bazwa mbongo bapesi bango bakamata ba dépenser yango te ba détourner yango c'est ça l'état d'urgence. Alors ben inspecteur na minute ba inspecteur ba outi na IGF kuna ba ebele batindi bango siko ba déjanter enquête moko pona ko enquêter na Italie Covid-19 aibi banquette wada quand on veut c'est ça dans le style il y a ba gouvernant na biso. Quand on veut faire que les locaux babosala, on crée des commissions, on crée des enquêtes, ça tire en longueur. Babukanga Lonzo, basala banquette et bimisa résultat nini. Donc pendant l'état d'urgence, état ya COP, il faut pas Mouyembe bangona était comme Moswana problème ya mbongo. Bajan bazali mal payé et na ba risque bazui
baza na ba 1 mois 2 mois baza ko futa bango te nde état d'urgence wana bato bazaki ko kufa balingaki ko marcher puisque on voulait prolonger l'état d'urgence yango yekoyi yango moko te eloko nini esali na mboka eloko moko esalami eza te donc état d'urgence moko ya ba farceur état d'urgence moko esali eloko moko te état d'urgence et diminuer mortalité te ce n'est pas grâce à l'état d'urgence que il y a eu une stabilisation ou bien diminution boke kozwa un monsieur, à le bien, non, tu vas bien mentir qui vient de loin. À Kei Madagascar, à Bimisi, ici, il y a Covid-19. Covid-19. On a sérieuxité. Ah, on a zolo la Mouniangi. Te Mouniangi a gagné comme non, je confonds Mouyembe et Mouniangi. Ah, Mouniangi na Mouyembe. Le jeune il y a que kuna. Mouniangi. Mais il y a ya wapana ke kuna ba kimisiye ba betie ba boko ba ya ba pesiye talaka bakata ndako ba pesiye talaka bakata mutuka na ba garde du corps ke kuna na mboka o balobaka Madagascar. soki na Madagascar wana kuna ba betela ki maboko awa baza ko freiner oye awa eloko nini aza kosala Bapesi biro na Munkole. Attends vous-même mon cher Une ami. humiliation. Hein? Ça se yo président malgache kaka ba ministre da ba tu assemblée na ye. Ndenge baza ko bukana na corona mikolo yo, ça veut dire que Personne n'a fois zonga. il faut pas l'ongoler. Non, il est jeune, hein, on t'a. Moni, la recherche, il faut encourager la recherche. Mais Naowana Ezali, encore une fois, Nambongo Bazouaki, Ezali escroquerie. On s'est rappelé à l'époque, Israël Moutombo, Sango. On s'est rappelé MMN. Il y a Mobutu Sese Koko maintenant, na Moubarak. Oh, Bazouaki qui s'y a sida. On s'est rappelé Nege ba mobilisaki Mboka Mobimba. Le président va parler. Le président va parler. Tu vas na Mboka na banda quand tu à la télévision. Mobutu Aloba. Et ça là qui est escroquerie puisque et ça là qui est le mon côté et makamone nini ba produit exaté ba chloroquine exaté. Et surtout, on a un problème, il y a un appareil respiratoire. Appareil respiratoire, ils ont awaté. Mais on s'amuse comme ça. Même les tests. D'abord, les tests, au départ, ils ont posé problème. Test dans certains endroits, ici, à Kinshasa, on a $80. Test à Covid. Oui. $80 va salir. $80 va salir. Et là, il faut les aller au fait. C'est $80. Je dis bien $80. Donc c'est que Bayibi va quitte. Pour pas jouer les bois. Il y a le billet, au moins nanga moka musala na kana na zaki nango nazo simba yo na kingo wangana hein oza voleur te il dit patron voleur te escroqueur alors bango bayibité hein bango de balimu ici et comme il y a objet il y a ba campagne mutuatini yango na région na ye mutuatini côté na bango batuna so et là autre so préparer 2023 mais pour préparer 2023 mais il faut être idiot avant d'arriver à 23 il y a d'abord 21 il y a 22 et il y a 23 très bien alors comme ça na yo ndengo lobi na ta ko sikame ozala ba moyen nyonso ya ko sanctionner mutamsala ko kanga bango sur na kingote te ezaka na ngo yebso na circonstance unité au kata na koseka et je risque de choquer mais yemoko wana sekisinga papa trop mon ibité escroquer bon il y a pas de souci on va récupérer les kamba ba marche et uti ko les gars FCC na beti bar poto ezala qui prévu FCC pe basala ya bango mais na moni ba reporter banganga bakufi pour alobi ote état d'urgence na landaki ndeko kambela alobi te l'état d'urgence bango ba ko sala marche te est-ce que ezala qui problème ya ko banga ba ko sala plainte wana na ebité IDP ça sali la muka pe basali marche no so plein d'appel mais yondo monanité alors na oya IDPS na ebité so bando banga ba ko beta yo na oya IDPS église ya Sony victime siège ya PPRD victime oyo ya Steve Mbika il peut bapandi mais Sonia laki batu na balabala alobi
bato ba yeko attaquer église na ba na monopole ya vérité ya violence. Il y a violence. Et que yé azo promettre ba ko rebondir. Sikoyo Sony Palobi. Toko Mbionso ba Mikolo. Sony Kafuta, je vais dire encore un ami, c'est un sportif. Un sportif. Dès au moment à Gardaka, taïna. Moi sans chaud à la. C'est un sportif, ça l'appelle médecine, gynécologie ou bien quoi, on a évité, mais Sony Kafuta est pas naïe. Oye que tout le monde là, ce qu'on écoute au monde naïe, il va réagir. Mais tu vas réagir contre Batou. Batou bazako ina Sony pour nani. 5e fois na kanisi bazako buka esika naïe. Et si il y a béton, mais il y a Kolongola, béton. Toujours, il y a encore avant la première, il y a FCC, et Zanga Katekaka, Babouka, il y a le bi va réagir comment? Attention, la foule, et foule à Mikolo, ils ont au Saranate, hein? La foule, il y a pas petit. Surtout, il dépêche à Bimsa, il va tourner à la Wana, Baji Moubi. Badjikou tourne tabitou ya bikole mena lekela badji moupi donc et Salami félicitations et pas à général Kassongo qui a maîtrisé très bien quoi qu'il était dépassé puisque foule et les kakimink Namboule Betaki par contre c'est là ah non Joseph Kabila nda beti simboula bon là donc bino makambo nyonso ne langa mais donc kaka bouc émissaire na bino kaka Joseph Kabila bouc émissaire kaka Joseph Kabila mais malgré Mboula la muka to oh lo Igwe Bemba Igwe hein Igwe na démarche na yewana bon attention à l'eau douce qui est profonde à la qui est un leader il faut compter avec lui très bien on va maintenant suivre Cholet tu continues à l'ikamba Ronsard Malonda pour terminer Ronsard Malonda abomisi batu selon analyse ya ndeko moko aleka kiawa pona ya lobby bato baza kokufa pona Ronsard Malonda na habité soki au partager à vie nazalaki na be Cholet na kende ko tourner quand même mituna so général Sony tozwina nous compromettre azola kaka koya na bosolo maintenant tozwi compromettre soki toyokani ya koya to ya mbaili kambozate au pesa peu version de fait pour les adronaï mais Abbé Cholet a expliqué les kambo moko na mode scrutin bino moko boyoka Abbé Cholet je pense que mingi balanda ki lobby ba misusu bazoki ngonga te mais bola naka mo extra moketo zonga siko tolo banon likambo ya assemblée nationale yango élection esalamaki ndenge nini intérimaire esalami nini bino ba député boza na action nini bokosala pona kobundisa makambo bato musu bazomona ke mabunda sali mabe na ba député musu bino bokosala ngo ndenge nini bokotika na bino kaka finalement Malonda leki na ye qu'est-ce qui va arriver après la ligne pena yo kama kantina yo parce que le peuple demande la plupart de bato na kutana yana ba balabala so na tuni ba qui demande le peuple ote Malonda Covid-19 alongo ba ba benga Covid-20 alongo wana population to kutana yana ba suivant l'image Abbé Cholet toza kozongawa pour que ndeko papa Léon Malemba dit papa Molière à répondre non à l'ikamba to ka point de vue na avant de terminer à tout à l'heure. Le problème est que parce que tu ne peux pas imposer candidaté. Mais il y a qui zali vraiment ko senga teto kanisa. Bango nyonso ba kaka candidat moko. Oh. Jusqu'à la confession nyonso na ba kaka na candidat moko. Nanu confession moko abimisa candidat. Te nanu te. Mais voilà za curie na likambo. Tout na bango. Ba kaka na candidat moko. C'est-à-dire ba confession na musu ezalwa nani? Ezali Bazali, communauté islamique, oui. Armée du salut, oui. Église kimbangiste, oui. Église de réveil, oui. Église orthodoxe, ouais, 6e Natangi Tenini, Armée du salut Natangi déjà. Armée du salut Otangi, indépendante pour Otangi. Indépendante Natangi, kimbangiste Otangi, musulman Otangi. Oui, Baza Église de système. réveil pour Otangi. Moko ndezozango. Mais koya ezali kambote ta musu koza donc toloba li tuluku ya bato wana nyonso ouais église indépendante église bango nyonso bayaka ndena candidat kamo non esika ke mutu na monta uta asololi na bato na epona bino candidat nini curieusement oh donc candidat oyo moko uti na ndako pa na e mwana kaka moko sali ezomona na ke bayoka parce que wana ezali elimu centre ekozala mpe elimu centre ya mutu na tuna ki bango na bio ezali vraiment elimu centre ya salite
candidat na bino mbala nyonso ezalaka moko kamboni faut tout à c'est comme selon yo ozomona que bato wana bakutanaka déjà avant boya se concertaka bautaka place moko bapesi bango mutu moko. Voilà, information tozwaka yango wana wana comme lokola moi confirmation ya information tozwaka biso tozaki na candidature moko lokola makambo sengeli et c'est candidature moko bango 6 balobi 22 candidatures. Ça dit cette fois-ci quand même boza curieux bon mon a 22 na place que ba na. Voilà, bon 22 yango banani ba présenter lisanga na bango 22. Donc, si confesseurs religieux, 22 personnes. 22 personnes. Très bien, merci. Alors, problème, il y a un mode de désignation déposé problème. Pour l'église catholique, pour la SCC, pour la population, contre Malonda. Mais si on a monité, Malonda ici, pour nakiye, élection et salamaki, entérinement et salami na ndenga mobeko. Moi, Koboulunga neza place wana, mine de rien, il y a eu des morts, batu bakoufi, et puis situation tikali pendante pour essayer na noter. Lecture na yozani na likambo wana. Oye bomimbo kalelo. Oui, tout n'a pas été fait na ndenga ya règle ya désignation et à Ronsard, ça sent la tricherie. Ça sent quelque chose qui n'est pas très propre. Comment qui système d'abord, il y a une pyramide, il y a nous bateau, on peut éliminer bateau, batikala le moins et le plus compétitif possible. Bokamati, Bossali, élection, n'a pas condition peu convaincant. Élection, il y a Nikamoloko là, il y a président Asseni. Et vous voyez au Salima avec autant de légèreté. Ça a été fait vraiment à la hâte, avec tellement de légèreté que ça ne pouvait emmener que le résultat que nous connaissons aujourd'hui. S'il y a eu des morts, c'est puisque, souvent je me prends en amont, en aval, dès le début, ça a été mal géré, mal saucissonné, ferré, etc. Mais ça n'a convaincu personne que l'élection en a élegi naba critère moko oyo esengeli. Tout le monde va sonner kafuta, donc ça n'a pas été et ça n'ira pas. Assemblée nationale. Tout ça complice. Il y a quelqu'un, toujours les mêmes, les dirigeants, baza complices. Il y a Dengue Tokomina niveau. Mais voilà, il y a politique Israël Moutombo. Cholé Azanani, Ronsard, c'est quelqu'un qui a travaillé à l'époque, Nasseni, à l'époque, il y a Malumalu, après Malumalu, Tokomi Nanga, Moï Molunda, Nanga, et Oy Bazo Luka, Bazo Luka Batia Sikasikoy. Donc, pendant que Moussala, personne ne peut contester. Moi, on va 44 ans, 46 ans. 44 ans. Un érudit, Aïbi Moussa Anaï. Mais là, ils ont attaché, c'est-à-dire, il y a eu des fraudes. Il y a eu des fraudes. Élection contestée. Élection, c'est qui contestée. Mais attends, Ronsard, Nata la caméra. Attends, yo Ronsard, Ozali, l'exception, l'érudit, je ne sais pas comment on peut t'appeler. Papa, au Kanisi, qui m'a eu les nayoana, Ezali Kaka, il y a yo moko. Qui m'a eu le Ezaka, ya yo moko te. Puisque, Talaka Nini, moi on va dire, Batouba Koufi. Batouba Koufi pour na, Seni. Mais Bandak déjà, Seni nyon sur les Akolia, jeune. Il n'y a personne d'autre, Bokyo Kamatake, il est contesté. Wana, comme il a niveau Wana, ce n'est pas catholique, c'est protestant ou je ne sais pas quoi, et la propriété. Vous voulez vous maintenir la force par les amis du FCC. Il ne vous reste que la force, puisque vous ne voulez pas partir, vous ne voulez pas céder. Bango, Bamboussou, Soana, Balakis, Bango, qui est Toboyi, Papa Wana. Toboyi, Naseni, en tout cas, à Kolekate. Tant qu'à Romera Koleka, Moboulou. Tozongi na makambo oyaba ville morte ezako banda
Je ne suis pas devin, je ne le souhaite pas. Mais tant que de l'autre côté, beaucoup piquer penandenge que il faut y avoir la candidat à FCC. Tant que kuna penanga balobi lokuta, la population baboyi. La population baboyi, Ronsard Malonda Zala Mayele, Kamata démissionné Yomoko. Tika place pana batuba kufa te. Yo ndimi yo Ronsard pona yo batuba continuer ko kufa. Puisque yo soki au Koufi, Sénat et Koufi. Séni. Bon, na Séni, na Sénat, na Wananyonso, il y a des gens qui sont individualisés, croyant que yé, ce que zate mboke kotambolate. Na kebisiye, en le regardant dans les yeux, ngaibi jeune homme, non bien jeune homme, je suis plus âgé que lui. Jeune homme, yo so oza la besoin que batuba continuer ko kufa. Pona yo okoma président à Seni, puisque wana okoma président à Seni mboko yo ekobonga. Yo soko zate mboko ekobonga te. Moto akobongisa mboko yo bele mutu moko Ronsard Malonda. Papa, pense aux jeunes oyo ozolinga kobomisa. Tika. Bato ne so bakufi makila na bango za mutu Malonda. Mais janan bazo papa, ne jouons pas à l'Autriche. Baso kufa pour nan. Pendant Ronsard. Babosa nikutu, bazako soutenir yo, bazako tiro dans liboso. Mais continuer kakandingwana, c'est la population. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. On essaie d'être légaliste, mais makamwana c'est ce que yo et l'équipe biso. Puisque tomoni kimona meso. Et la question c'est que la population baboyi mwana mobali wana. On peut aller encore en consensus. De façon à ce que bakamata moto yo batunyoso bakondima. Maintenant qu'est-ce qui va arriver? Ceux qui tolo bakena ndenge oyo makambo eza intérimaire et salami. Et que Malonda a désisté té. Et c'est ngeli siko mokonzi mboka ndé a signé. Makambo ekosuka na nzela ekokoma ndenge nini? Non, la seule personne puisque sauf de l'andi la loi, puisque beaucoup de gens maintenant avec la majorité Tolandi la loi, bon, c'est déjà président Séni. Mais il faut les entériner par le président de la République. Motako kata makambo yo sasikoyo oya kotala ke ba trouble et salami et encore eza ba trouble que on a étouffé on makambo so e bandaka ndenge bandaka to yebi ndenge sura to yebi raté c'est le président de la République sur le président de la République a kamati a entériné désignation il y a comme ça il en prend il est moko a rosala responsable il y a makambo yo et koleka. Le président doit taper sur la table. Asa au-dessus, il y a un numéro 1. À Kamata, le président de la République. Il y a une population à Zoboya, mais batumso à Zokansa population, ne sont pas endémiques. La moni bilingue, moko ba salipe li sangana bango soutenir Malonda, mais na okipe nemi Mouilaya. Na niveau ya bakobetana. Na niveau ya babenga onini Jeune Afrique. Nemi a lobby bateau bazo sala makambwana. Azo rappelé na IDPS, azo rappelé pe na bato mosusu a croire ba dire na que bazo qui met élection, bazo bang élection. Abosani article 70, le président reste en fonction. Papa, onyo nazoloba na violence. D'accord? Ceux qui ba béré vert ba béré rouge ba kalisike ba ki osala pe ya bango, hein, ba zu pe na ba moto na bango na banine etc. que ba ko influencer l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas travaillé hein. To kimaki Ningi na seba papa comme ko sapa na boyité na mbango moko tala basaka na liwate ouais puisque ozomona ba jeune wana bazomona avenir na bango ezate bokendo kamata lisusu kaka bato bazaki souillé hein par 4 mandats ya Seni bakamata lisusu bozongi ça y est pas to continuer ça va njoto kimaka Boya makasi bakota. Très bien. Mais au moins moto yazali déterminé. Lokola ba jeune oyo basa ko bunda pona avenir na bango baza na avenir te. À cause ya biso ba politicien. Et au cas que ba continuer kaka ko supporter bino nde boko misi bango ba mapolina. Ba bango ba mi bobete. Ça va péter et le ba Daniel ça va péter.
Ça va. Aussi si vous solo mais likambo zandu moye to kota ngoza te ngonge se sili 2 minutes peut-être na ngolo zandu tala zandu ngoyo bato bazo kota te zandu ikangami Jantini misala zo sala ti siko nano abandate parce que rapport moko bimi à assemblée provinciale ba député ba kendaki no dit ba laxi penza que zandu bandana no te bakangi yango pamba tombo blanchi totika assemblée provinciale osa nango et là on a ngolo au contraire Nzaleza Koya, qu'on nous accorde même 3 petites minutes. Papa, Nzaleza Koya n'anding mo kusakana. Crise Nzaleza Koya n'anding mo kusakana te. Ba dirigeant na biso ezali kaka quand musée ayaki akamati alongoli bateau ya kutaki. Joseph Kabila wana ayeko koma yepe na tour na ye alongoli bateau yo bazalaki. Donc Tshisekedi aye ligamba liboso alongoli bateau. Donc il y a des histoires oyo tozo talake tokyo bongisa pa na congolais alia. Nazo ba surtout na kozongela mikolo yo problème ya Bukangalonzo Matata Ponyo il faut pas interpeller Matata Ponyo il faut pas interpeller mais Matata Ponyo si azui avance na ya le bitala boluka bouc émissaire te hein bosala enquête na bino na ndenge esengeli nani azwaki mbongo moi Matata je n'ai pas géré les armes mutuna ba ministère na ye ba géraki nous avons besoin de savoir nani azwaki mbongo il faut ebima et dernière parole ba chef coutumier ya bandundu bayaka bango wana penza lokola baliaki te balobi esika wana ekobonga te bakamata oyo moto Corneille nano conseil Bilomba Bilomba bokamata Bukanga Lonzo et ngai na mikolo yo nazosala ba émission ebele sur Bukanga Lonzo to meka ko réveiller likambo wana pise na ndenge nzala ezako ya na ndenge toza ko produire eloko moko te na ndenge industrie na biso ezali par terre donc komona ndenge nini nzala ekokota si nos dirigeants si le président de la République n'est pas bien conseillé na bateau basaraka ba 50 PV par semaine je cite monsieur Bilomba ba conseiller on dirait ba conseiller basate ah bito so tanga ba poto bon nana obang sa pote pas moi ngana sali 22 ans na poto bon nene ngalo banini et kolonga ki batete là qui va têter les identités tabato venir na poto olia matiti eza régime ah kuna nazoleka Jesse Ochukuta Jesse Omombo Bosolo ya ngome makamba Bukangalonzo soki ozala bosenga na ngana ko appuyer nazana besoin na sengia wa chers téléspectateurs aider la population ko éduquer muke ba réveiller oyibike ba avion ezakuna ba tracteur eza ko bunga ba chef coutumier ba yawa ba bito lever fatwa oh ils ont likolo ya babilo ko wana mais on doit nourrir la population mais ils ont aussi mbaté mais Bukangalonzo soki Matata Ponyo lobi bosala enquête ngo bobimisa ba kombo très bien gouvernement ko négliger chef coutumier te moni muchopi ozomona na balabala yango ndeko peso mbisi ya munene bale donc chef coutumier ozomona na mboka eza na bakolo nango bosolo la peine bato wana baza na pouvoir ancestral bosolo wana bango c'est très important pour ozomona ba chef coutumier à un certain moment so baza mécontent mabele bango bato azo gérer donc oya kokoma na makambuso ekozamala muté omona ba raveni ezo salema te banyoka baza wana na lega mobutu ba chef coutumier bazo pesa bango du sel ba droit na bango coutumier ba droit coutumier et simbité Bukangalonzo nde ozomona so ba sala attention te les 200 millions et ko bunga ka ni wana e pesa loko moko ba machine etikali esengeli basala nganga na ko simplifier ba tiaka ta Grèce ya pamba ba tiaka si on peut même arriver là-bas qu'est-ce qui reste de Bukangalonzo on peut même faire une descente là-bas total dans le biloko ezali en tout cas tout ça la convoi moko je suis partant je vais organiser ça il y a pas de souci qu'on arrive comme ça to mekana ko lakisa bato ebi que jeune role kampaka na bilamba mais na bitendi te non ozomo la chef coutumier ma role ko na bitendi faut toujours confiance na bango yo na BCC non comment outi ko ibsanga que Rosar Malonda bato bakufi bakufa ndena mutuna ya est-ce que je peux répéter si allez-y bazolo bango bazotina bango te balingi Ronsard te
na droit na ye na makambo nyonso soki elekaki na ndenge ya bien na corruption soki ezalaki te na soki menace ezalaki te Ronsard na ndenge batie wana ça va continuer à tuer des jeunes ou des vieux mais zala na courage omi benda batika bato mosusu to ana besoin na yo na expérience na makambo mosusu mais na makambo ya seni o continuer tika na yo benda nzoto naza moto ayi DPS te na ebisio naza moto ayi DPS te naza moto opposition te nazaka mpe na parti te puis na vana na ngai ozala yo AFDC tozaso AFDC na commence sikoyo balobaka à partir da donc moto ya zaka isusu na mboka te na vana na ngai nie na sala kaka ba social na ngai c'est-à-dire outé websanga pe apona au succès kasi maboko ezala loba avo na outi ko websanga ya état d'urgence ezalaki COP ya bakonzi ba coopérer bali ya mbongo na bango po état d'urgence ya wana ndo websanga état d'urgence eza COP pana ke balar basui ba justifier yango mais état d'urgence ezalaki te blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Boyoki makambo état d'urgence, balobi ezalaki COP. Parce que état d'urgence, ce n'est pas un état normal. Et c'est ngeli bato bazala ozage pour na koyeba ke alerte ezali. Mais oya biso tozaki na état nini? État d'urgence ezolongwa à partir ya le 21 tokozonga la vie normale. Covid-19 ezoboma. Obanga sida omisobela préservatif ozobanga covid-19 luka masque kotika masque te tia yango ekosalisa yo kaka moke kaka na lobi état d'urgence yango eza okoya yango moko ememi nini nde l'assemblée omonaki baninga baza so na likolo bakaka état d'urgence FCC na état d'urgence na bango na comme na FCC te na ba Ronsard na banini bon c'est la biso mboka eza likolo ya cric et aussi mbaté on s'en fout Bosole Sili tokutani lobby pour le même travail le même plaisir bye bye.